si wana bakena mwasi na mai apakoli pe bakisi mwasi oli apekisa mobile te passer apakoli bakisi ameki pe boyatala akomi pe ngubu akoti pe na mai butu mobimba mela bambisa na tongo aye kobima tango abimi mwasi siko mutazali kopakola ye kisi pona zonga mutu mwasi pa azalaki aya pakoli kisi azongi mutu tango bamoni ke bazwi bambisi bateki bazwi mbongo ebele elengi wana epesi bango siko posa ke ba continuer aka bongo ekomi habitude mkomusu passer yo tembe ozwi nazalaka muninga na yo te pe na kotikalaka kozala muninga na yo te Papi Gen tolobela vie makambo nyonso na maboko ya Papi Gen tolobela vie Papi Gen émission kitoko oyo ifo kolandaka mpona kopesa makambo yango toyebisi bino ke nazalaka muninga na yo te na kotikalaka mpe kozala muninga no te mpe tokosala mpe kopi te yozafa kwa ngai naza artiste donc voilà ça ne va pas non ngai shela mputu nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie ngai shela mputu nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie pe na kotikalaka jamais kozala moninga na yo donc tolobela nde vie Papi Gen toko Deyo Brondo nazalaka moninga na yo te pe na kotikala pe kozala moninga na yo te Papi Gen tolobela vie gumu chuchu supu nazalaka moninga na yo te je suis pas ton ami nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie Mister Siatoli nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga no te Papi Gen tolobela vie avec Adi Lodolé c'est le jeu c'est beau comme un deux journées nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te 4 fois prêtre Washington grand pays Papi Gen tolobela vie Papi Gen tolobela vie WS Production Willy Sionga WS Production Willy Sionga. L'homme pris d'envoi le mal de loin. Tolier Bango. Napesi Bilombote, Bandeko Bolanda Kabiso, à travers Tolobela Vie officielle. Vraiment un grand merci. Nabino, Bandeko Yabiso, Souci Nabiso Zalaraso, Mutakoti, Tolobela Vie, Abi Mandenge Wanate. Voilà. Là, na sali bino nyoso ba kuku bino bato Bolanda Kabiso. Et merci surtout na bato bazo benga Kabiso pona ba reproche. Vraiment tozana pona bino. N'hésitez pas. Benga biso partout Zali, n'hésitez pas. Tozana vraiment pona ba reproche. Et ngapenga mom na yamba na ngai lo na yambi Moussa na Nzambe moko to meka osolola sujet moko eza très important nazo yamba apôtre Tikotak Nathan Francisco to meka na nous kosola na ye parce que lisolo moko esalami makambo moko ekweyaki alors to meka na koyeba likambo zanini apôtre Mbote Bon. Papi Gen de retour. On est belé hein. Nazala ngai mto bunga. Au bois sanga apôtre. Mto bois sanga mona na raté. Osala be mission kili na kata libanga te.
Au bossana nonga. Jamais go bossana. Bonne santé, bonne famille. Santé ça bien, famille pesa très bien. Tout va bien par la grâce de Dieu. Ah, c'est pas comme on a très bonne santé. Merci. Il peut vimbi les sous aux olianes, il libende. Gars, moi libende, moi sport. Mais c'est quoi l'église auquel n'était pas ni. Église. Église non, ya église non ya pas non, c'est bon église non. Mais ya kaso o ya ta dimanche non c'est la makasi. Non, ça c'est fort en tout cas. Pour moi va contacter grandeur, mais c'est la peine fort. Non, c'est fort dans l'église. Non, voilà na ndenge ya vrai peine ya solo na posa o bano ya pe o filmaka église, o tsaka pe ba vidéo na tolo bela vie et ça la bien. Il y a pas de problème. Il y a pas de problème. Dimanche ça na ngo tu vide. Ouais. Ils a bien quand même. To solo la to bon ça na ba programme. À part ça, c'est boni Moussa Nzambe. Non, ça va, mais tout ça, non. D'accord. Nzambe na nguya, Nzambe na bomo, Nzambe na bikamwa, to netolu lisusu bon Nzambe na yo, puisque za malamu, osali biso ngolu, to kutana na pokwa oyo, na bien-aimé na nga Papi Gen. Seigneur na tike mission na maboko na yo, tika mutu nyonso akolandango, azala beni na kombo na Yesu. Pe baza na ba difficulté, baza maladie, bazwa biyano na ba problème na bango nyonso na kombo na Yesu nde na lobi. Amen. Amen. Alors, na tuni na lobi boni musala. Bon musala Nzambe ezoleka très bien, vraiment Nzambe azumi moni sama. Parce que musala Nzambe etambulaka na effort na bisote. Mon boko za pe bo gêner, bo prier, bo sali nyonso. Comment on appelle aussi si ba prière bo mo pene église et kauki kutulisu makasi. Comment on appelle peut-être beaucoup comme tout na ba question mais eza nini, eza libabe to nini non. Njoka eza ta ya Nzambe. Tangu ta ya Nzambe ekokaka okomona makamisi ekoma nango automatique. Eza lokola so tali na histoire ya tabernacle. Ezaki na place moko ba bengaki yango ezalaki hôtel de parfum. Donc ezali kolumba solo ya paka malasi. Alors place wana moto ezali kopela yango moko mutu te ka ezali koya kopelisa moto to koluka ya kotia soki paka ya malasi to nini non. Donc babenga hôtel de parfum. Donc c'est-à-dire que Nzambe ye moko mutu ataka réveil na église na ye, Nzambe pe mo mutu asaka musala na ye kende liboso na lolenge na ye. Okosa l'effort na ndenge na yo ego marché te. Faut tika temps autant. Je me rappelle les ana pasteur moko apesa témoignage moko bakindaka na conférence ngape na assistaka na conférence wana église wana ezana Miluzi. Pasteur wana apesa témoignage moko e fortifianga makasi na bosa na ngote. Alors bazaka na église na bango bazaka na 36 personnes. Après un certain moment évangéliste mo bazako travailler na ye amema bango bandimi nyonso akenda na bango. Baya kotikala kaka 4. Bake ba évangéliser ba bengi batu pe ba yepe belé. Ba teki batu ba bike Nzamba osala miracle. Batu ba ya ba sambela miracle monana te. Après batu nyonso bakenda na bango bazongi suka 4 personnes de bazalaki. Après moi na un jour atuni papa le bendeni to benga ki batu ba ye to sambeli miracle salamité et puis batango bakei. Papa yebisi moi na ne alobi mais non. Alobi église eza ya nani? Moi na alobi eza ya Nzambe. Abina atinda abatu na église. Moi na alobi Nzambe. Nana bikisa abata malade. Abi Nzambe. Bon problème nosko ezani. Biso to salo eza par na biso le reste eza makambo na Nzambe. Abi bavanda ba continuer toujours musala na Nzambe et lelo na zo ebisa yo église wana eza la plus grande église na kati ya mboka na Miluzi. Donc c'est-à-dire musala Nzambe tambolaka na lolenge na Nzambe moko. Mais est-ce que l'église so mutene église il faut ka aya ozora miracle kaka? Ezaka apona ya kozwana no miracle te miracle mende fo ya parce que Bible ezolo bango bien que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. C'est-à-dire l'église d'abord to kende keso to tangi na Matthieu chapitre 6 dans verset 33 Bible dit que cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice et toute chose vous sera donnée par-dessus. C'est-à-dire que makamususu ekoya na sima lokola matabis. Mais biso to kende ke église d'abord pour na koluka royaume des cieux. Mais miracle est très important. Pourquoi? Parce que Yesu azolo bana Bible dit que croyez en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause de ses œuvres. Puisque miracle yangonde et attira quand même batu. Sans miracle, c'est difficile batu ba croire. Au moins dans Marc chapitre 16 verset 17 Bible dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues.
Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est-à-dire, ils ont une recommandation, ils sont articulés qui sont tant que basal naie, photo sala makambo et kokisama. Et c'est très important l'église miracle ezalaka. C'est ça. Voilà. Lelo sikoyo on me met bisondini parce que de tout le bien wa lelo masoni lelo tout ça. Bon. D'abord avant na banda masolo o nazanango, nalingai d'abord na remercier Mama Grace Kalanga. Aza maman yaki ko sala musala na église na biso na Copelique. Elle est bien hein Milulu Bosalaki. Ouais, musala le qui très bien vraiment Nzambe a se manifester ki makasi. Donc naza reconnaissant na mama wana Grace Kalanga. Place aza na PCA bambote belé. Ba invité ki na Benin. Grâce à PCA bambote belé. Ah merci. Auti Benin asali musala pe na Benin musala munene musala kitoko. Nazo remercier pourquoi mon frère Papi Gene parce que tu organisé musala na Mama Grace mais zana baninge belé basai na Nzambe o balinga kite ke Mama Grace ya osala musala na église na biso. Oh, basai na Nzambe kaka. Baninga pe na basai na Nzambe. Ba telemela kiye ba lobi ko kendo sala musala na église Copelique te pa apôtre Nathan te boy na boy tout ça mais maman na tellement zana motema boboto motema ya mawa motema ya bonzambe ngana pesa ke kutu kombo Dorcas. Akangai matoi na ye ayokaki bilobalo baba tuté. Nda yaki asalaki musala vraiment il kaki très bien Nzambe penza apambola ye place azali. Yango naza d'abord reconnaissant ko loba merci pa ina Nzambe pona musala ndeko mama salaki. Nzambe apesa lisusu bomo imolai apesa ye santé malamu vraiment bayini na ye bazala confondi. Naza reconnaissant vraiment. Nazolo bango sincèrement au fond de mon cœur. OK. Alors, nalingai na lobela lelo sur ba hôtel. Hôtel ya bal. Ndeto moni na Bible. Mais avant na lobela sur ba hôtel ya bal, nalingaki na expliquer moi lisolo moko ezali kambo salama parce que ezana batu musu bango moko ba mitongela ba hôtel. Hôtel ezanini. C'est nazolo bela hôtel ya bal. C'est parce que au moins de tozalaka boy na ba vie na biso mutamutana na ba problème na ye. Alors ezala mutu muso akoyi ko kende ko lata problème ya mutu et komi pe ya ye et même les pe problème na vie. Na yebi histoire moko esalama na Équateur. Histoire vraie. Ezaki na pasteur moko azaki na église azote azokamba église na ye. Alors na kati église na ye ezaki na ndeko moko pe azalaki ne kokende na église ko kama maloba na Nzambe. Or ndeko wana azalaki ko bongwa na ngubu. Ngubu na français l'hippopotame. Azalaki ko bongwa na l'hippopotame koma. Ndeko ezalaki na butu se batu balali. Ba kende pembe na mai ye na mwasi na ye. Azalaki na bakisi na ye, mwasi ko pakola ye kisi wana soka pakoli yango. Après azokoma l'hippopotame ngubu. Akota na mai okende akangi bambisi après tango akoya do aomela bambisi. Tango akoya sikoyo na libongu boye asanzi bambisi nyonso yo amelaki butu mobimba. Après moi ça opakole sikoyo kisi wana. Tango moi ça opakole kisi wana omona azongi mutu. Tango ozonga mutu ba ozwa bambisi wana ba okende bake koteka. Ba ozwa pena mbongo ebele. Alors bande ko sala ngo de temps en temps. Et comme il y a un moment moko aye ko bongola motema. A préféré atika makambwana abongola ne motema. Azwi biloko wana aki ko pesa pasteur. A expliqué pasteur makamu sotu ndenga zala ko sala. Pasteur azwi biloko wana il fallait tumbango publiquement na miso batu ndenge Bible ezoloba na Actes des Apôtres ke tango ba magicien ba bongola ki mitema bakamata ki biloko na bango ba ki ko pesa pe bazwa ki biloko wana batumbaki yango publiquement na miso batu. Pasteur asala ki erreur. Obike moins d'erreur et comme mapé kufa na vie abatu. Moi erreur moka ya muke. Ozomona. Po omona mutu asala accident. Yo kanisa accident zaka mutu akani pinaki na kene na sala accident. Ezaka nini? Erreur. Erreur et même accident. Erreur on a fait comme mapé wa tubé wa kufi. Alors passer erreur ni na salaki. Il fallait sikoyo akamata biloko na tumbango na miso abatu na kati na église.
ya kamata biloko wana abombi yango. Or biloko wana ezalaki hôtel mobimba. Mutu wana lokwa abongolaki motema na ye. Ye pasteur falaki azwango atumba ya tumbete azui abombi yango et créer hôtel de bal. Si nazolo ba hôtel eza hôtel o batu bakende kolala te. Tozolo be la hôtel ya bal, c'est-à-dire ba kombango na A U T E L. Na ko expliquer ba hôtel ezalaka nini. Ce qui nzamba ou permettre. Sikoyo nini salami pasteur wana kamati biloko wana bombi. Après un certain moment akomo yoka sikoyo na motema na ye komi kotinda ye mekana nute yo pe mekana ndenge ninga mutana za sala yo pe mekana omone zaka lokwa mutu azana arme na ndaku na ye azana arme azape na munition azani na intention ya oboma mutu te mais au fur et à mesure kaka azana eloko wana esprit moko diabolique ekotela ye e ba no pese ka posa mekana ezaka neti lelo ndongo moni batebele bakoma ba fimere omona petit ke osombelanga chimboki akia sombi alobio pelisa mutu na zaine na posa ya ofimete mais tango babina pelisa ye pa bien mekana ameki ezaka guboye lobile bomona pe mutu na komi fimere alors tango sikoyo mutu pe azana arme na ndaku na ye nde omona lelo makambo ezosama nya babomaki bato esalamaki bwe ezalaki bwe ezaka mutango azana munduki na munition na kati ya ndako suka nango epeseka posa kaka beta masasi beta na mutu meka na est-ce que arme yango ezosala yango wana alors ndeko yo akomi envoûté posa moko yeliye ke ameka pe na nkosala ndenge mutu wana banda kosala azwi pe bakisi wana bakena mwasi ni na mai apakoli pe bakisi mwasi oli apekisa mobali apekisa mobali te pasteur apakoli bakisi ameki pe boyatala akomi pe ngubu akoti pe na mai butu mobimba mela bambisa na tongo aye kobima tango abimi mwasi sikoyo mutu azali kopakola ye kisi mpona zonga mutu mwasi pa azalaki aye apakoli ye kisi azongi mutu tango bamoni ke bazwi bambisi bateki bazwi mbongo ebele elengi wana epesi bango sikoyo posa ke bakontinuaka bongo ekomi habitude mkomusu pasteur akota na mai kokenda aye koya asanti pe bambisi bien atala boye mwasi na libongo azalaki te mwasi alekana na pongi nde mwasi alekana na pongi ni nango esalami pasteur amona boye tongo etani or kisi ona sikoyo bapakola ngo kaka tango mwa mulili eza nanu tango pasteur amoni ke tongo etani moya tikala susu wana na port ezalaki te parce que soka tikelaki wana batu tango balinga koya bamoni ye balinga oboma ye azongi lisu na mai ti lelo nazoloba pasteur wana koma ngubu atikala libela na mai atournaka wana na fleuve Congo soki batu balobi pasteur omona bimia ye abwaki pena mai wa après azongi na kati ya mai pourquoi parce que ezalaki déjà hôtel oyo muto ayaka kotika yango est-ce qu'il fallait qu'il atumbango, c'est-à-dire abuka hôtel wana mais ya atumba ki yangote et lequel est problème le passé la komangubu. Alors nalingi na parler muke sur ba hôtel de Bal. Yango na préféré tout temps verset moko na Bible na mukanda ya Juge chapitre 6. Awe zatango nzamba kutana kina Gédéon. Nzamba bengi Gédéon pona kende ko libérer libota ya Israël bazaki bakoma lokola ba esclave Yaba Madian. Alors, nous avons deux versets. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur les hauts de ces rochers un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec les bois de l'idole que tu auras abattu. Nzamba bengi Gédéon. Gédéon azaki jeune, azaki mwana mukie. Mais tant nzamba zobenga ye Gédéon abando luka ba raison alobi naza mwana mukie, na yebi kutu koloba te, famille nanga eza une famille la plus pauvre à Manassé. Nzamba abi koloba bongo te, nga mutu na bengi yo. Et Gédéon azoyebi sa nzamba alobi bon, si réellement yo mutu obengi nga ozoloba nanga ko déplacer te. Zelanga na kende na préparer offrande na ya kopesa yo.
Mais Gédéon Moutaloba que Aza né dans une famille la plus pauvre en Manassé, mais Andima qui nous paie sans Nzambe offrande. Alors Nzambe parle bi ça va kende ange de l'Éternel a tiré qui a osé la Gédéon. Gédéon a kende qui a zupé offrande naïe a écopé ça Nzambe. Appelé si l'ange de l'Éternel. Donc la Bible so moni balobi l'ange de l'Éternel c'est-à-dire ça Nzambe yemoko. Eza ba bengi yango na théologie ça théophanie. Donc apparition ya Nzambe yemoko en forme ya ange. Alors Nzamba yebisi Gédéon alobi oko buka hôtel ya Baal oyo eza na kati ya ndako ya papa na yo. Israël ezalaki na souffrance pendant 7 ans. Ezalaki soki bakoni biloko okomona bamadia soki ekomi na moment ya ko récolter bamadianite bakoya bazwi biloko wana bapikoli bake kolia. Kaka ndenge wana pourquoi ekomelaki bango ndenge wana parce que Israël a pesaki Nzambe Mukongo. Et comme na moment Israël a pesaki Nzambe Mukongo nde Nzambe pe abandonaki bango. Yango na ba vie na biso ezalaka mbala mingi soko pesi Nzambe Mukongo omona ba problème ebele kolanda yo. Tomoni même na Bible absence ya Jésus na kati ya Béthanie ememaki liwa ya Lazare. Mais tangu Jésus azaki na kati ya Béthanie Lazare akufaki te, Lazare abelaki te. Mais absence ya Jésus na Béthanie ememaki mort ya Lazare. Sikoyo hotel oyo Nzamba azebisa Gédéon alobi ke okobuka hotel ya Baal oyo eza na ndaku ya tata na yo pe hotel wana eza ya papa na yo. Eloko nini nalingi na expliquer wa mon frère Papi Geni. Omwende toza boye tobotama mutabotama na famille na ye na bakoko na biso eza ba makambo basalaka. Oko peut-être biso toyeba te. Mais makambo wana ekozala pe na conséquence un jour. Et pour les na conséquence cité et senga la mutu fo ayamba Yesu mutu ayamba Yesu abongola motema na ye azwa autorité ya ko renverser botel ya Baal. Eza batu musu baloba ke non so mutu abongoli motema yambi Yesu azana tina délivrance cité mais non. Or mission ya Yesu na mokili zaki pona ko délivrer batu bazaki ya okangama. Alors okoyamba na yo Jésus. Mais il faut hotel ya Baal o ezana kati anda kwa tata na yo obuka yango. Eza nini? Tozo exemple. Omoni aza ba famille mususu bakanga bango tamusu bateka mabala na bango. Nde to sala bato belé ba délivrance. Je me rappelle na sala mwasi mususu délivrance omona ye bateka bango na koko na bango kapona kanga bambisi. Akanga bambisi belé a livrane famille na. Voilà. Ake kozwa kisi nganga epsi alobi bo soki ozana posa kanga bambisi belé. Alors, ngala zona posa kaka o tekelanga mabala ya bana na yo. Yepa ndimi. Donc, au moins hôtel ya Baal muso ezalaka parole maloba kaka. Puisque la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Bibelobi quiconque l'aime mangera les fruits. Maloba kaka ekoza po hôtel ya Baal. Tozo mona na kati ya Bible au mona Josué alakelaka mboka moko monango Jericho mabe. A modiri mboka wana alobi mutu akotonga ndaku na kati ya mboka oyo ya Jericho tango azocha fondation na ndaku na ye akufela mwana ne ya liboso. Et tango akosilisa kotonga ndaku na ye abanocha ba porte akufela mwana ne ya suka. Et Bible zoloba ke ezalaki na mutu moko kombo na ye Yel de Bethel. Yel de Bethel wana tangu Josué alakelaka mboka wana mabe Yel de Bethel wana abota makana nukutute. Ni ba parents na ye babota makate. Mais okotanga ngo na Bible eza na 1 Roi chapitre 16. 1 Roi chapitre 16 verset 34. Zela na os préféré totanga ngo nazwana liboso Josué chapitre 6 na verset 26. Puisque bato belé lelo zomona bazaya ko kangama bazo sala makambo zomona zo marché te likolo ya ba hôtel ya Baal. Mais mutu azo ko se poser ba question eza nini. Alors na kolinga skoyo totanga verset oyo ouais na Josué chapitre 6 verset 26. Bible se fit alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir
cette ville de Jéricho, il en jettera les fondements au prix de son fils, de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Donc, awa, Josué mutu alakilaki Jéricho mabe. Alobi ke mutu ya koya kotonga ndaku na kati ya mboka o ya Jéricho, aolakila ba mabe. Tango azotia fondation ya ndaku na ye, akufela mwana ne ya liboso. Et tango aussi sa kotonga ndaku na ye, abandi kotia ba porte na ba fenêtre ya ndaku na ye, akokufela mwana na ye ya suka. Et ezalaka na mutu moko yel de Bethel, tango Josué aloba makambo, ndeko na bota maana nuté. Ni ba para na ye, ni ba koko na ye, parce que les kaka 400 ans. Alors, awa siko na 1 Roi chapitre 16, na verset 34, Bible dit, de son temps, Yel de Bethel bâtit Jéricho, il en jetant les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségoub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Vous avez alors, tangu Josué alobaka makamboyo, ndeko Yel de Bethel azalakate, abotamaka même pas, mais après 400 ans, ya ye, ayebaki na ete, nde balobaka na lingala eza na terme mo balobaka, innocent mowei. Et Bible peut lobi que mon peuple périt faute de connaissance. Et Yel de Bethel aye abandi ko tonganda kwa tie fondation, tangu abandi ko sala fondation, maloba wana o Josué alobaka ele kaka 400 ans et kolata bomoya Yel de Bethel. Akufeli mwana ne ya liboso. Tango akufeli mwana liboso, amona ngoka normal. Kwa yebaka na ye malobo balobaka te. A continuer ko tonganda kuna ye, tango amatisi ba mire atie ba tol biloko nyonso esili, et comme isko na moment ki abanda kotia ba porte na ba fenêtre. Tango abandi kotia ba porte na ba fenêtre, aye ko kufela mwana na ye ya suka. Donc quand malobo Josué alobaka il est 400 ans et ko sala na vie ya Yel de Bethel. Siko to moni sikoyo na histoire ya Gédéon, nzamba azebisa Gédéon alobi kende ko buka hotel ya Baal oyo eza na ndaku ya tata na yo. C'est-à-dire ezaki na période oyo Israël bakoma lokola ba esclave ya ba Madianite. Pays mobimba. Et comme ki esclave ya moi peuple moko boye, d'abord ba Madian na ba Ammonite, baza ba descendant ya bana ya Lot. Ba melisaka Lot masanga bana na ya basi et ba botaka bana. Na papa na bango. Moko apesi mwana ni kombo Amon, muso ayi kopesa mwana kombo na ye Ammonite. Donc c'est-à-dire baza ba mabota moko ba descendant moko oyezaki maudit. Siko nini salami sikoyo. Ba komaki ko maltraiter peuple ya Israël. Nini salami nzamba zebisa siko Gédéon alobi kamata hotel ya Baal oyeza na ndako tata na yo buka yango. Renverser yango. C'est-à-dire ce qu'on analyse bien, on comprend que on dirait hôtel où ezaki ya Baal ezaki na ndaku ya papa ya Gédéon, yango mutemima ki malédiction na kati ya Israël mobimba, o esalaki ke ba Madianite baya ko nyokola kabango, ko maltraiter kabango de temps en temps. Mais nzamba zoyebisa, zela nzamba zoyebisa Gédéon renverser hôtel ya Baal ezana ndaku tata nao. C'est-à-dire na ba famille na biso nde tozabwe ndenge na utolo balisolo ya mwasi oyo. Et arriva ki ke koko na bango abanoka nga bambisi ebele, mais bana ni bazala obala te. Babala kate, mona na basi kitoko mibali kitoko me babala kate. Nzoka ezana mutu moko boya te kaka déjà famille. Et yangwana lelo ezape très important na l'église. Tu ba côté ya batu sir makambo etali ya ba délivrance, makambo etali ya ko renverser ba hôtel ya Baal. Donc hôtel ya Baal ekozaka parole moko boye baloba na famille na bino. Ke bango ba ko bongaka te. Peut-être ba betela bino makolo. Na histoire mususu ya papa moko. Ayibaka masanga mbila batu na bilanga zuka masanga mbila meli. Mais mukolo masanga mbila tango aya lobi muto ayibi masanga nanga. Vina ye mobimba ozalaka soulard. Abano melaka masanga. Et malobana ekanga mutu wana. Famille na bango bakomi basular, bana na bango basular, bana ya bana na bango basular, et jusqu'à tel point que moko abandé ko sambela makasi ko prier, nzamba ye ko révéler que papa na bino yiba masanga mbila batu balakela ya mabe, yango malédiction elanda. Kota na famille. Oui, kota na famille. Nazala mutu na tu na yo par rapport ya lisolo obetaki wana.
pasteur moko parce que baki pasteur moko abongwa maka abongwa maka l'hippopotame te mais abongwa na l'hippopotame atikala pena ndenge wana ti lelo pe azali parce que mutu na ngezali est-ce que eza pe na ba pasteur oyo ba pratikaka ba pratique maléfique baza ebele lelo bazosala pe ba pratique ya ndenge wana meyo eza difficile faut ka obondela nzambe otuna nzambe nde akolakisa yo po na bomoto boye eza difficile oyeba parce que okomona pe aza na bolingo makasi omona pe ateka pe loba na nzambe kitoko kutu su makasi azotanga pe bible omona pe apriaka pe mingi mais nzambe ka mutakuyi ko révéler yo soko bondeli pe na nzambe akolakisa yo ozomona de mwana mona eza très important avant peut-être que nos sambe en église moko songolo tuna nanu etant dame ya pasteur wana kolingana ko yoka biyoka yoka te puisque moni ko yoka mutu musa ko za pendenga na zabwa lingane ngate akoko selanga pe makamu kya aza magicien aza ndoki aza boye yo yoki kaka wana oyini mutu wana pam mais tuna nde nzambe puisque soko tuni nzambe ko révéler yo akolakso etat dame ya pasteur wana si moke au sambe na église ngana église nana bandeko mususu avant baya na église babenga prophétesse moko aza na Afrique babenga ye atuna nanu etat d'âme nanga ndeko wana pa kotaki abondeli nzamba ye kolakisa ye ke naza pena mosai na nzambe ya solo naza même na audio ndeko ngo atindela nga kuta walobi naza nango na portable nanga abondeli ngana oyeba nanga te et ayebisi sikoyo bandeko na bino na moni apotre nataza pena mosai na nzambe ya solo parce que na moni ye atelemi na espace moto ezopela ezingi ye atelemi na espace makolo na ye enyeti ata mabele te donc aza pena mosai na nzambe ya solo soko kolinga ke toyokisa ngo pe bato kotia ozomona donc c'est-à-dire que ezali très important que avant ya okende ko sambe en église moko songolo faut ko tuna nanu nzambe poko ke no kota nesika mususu omona pasteur anda mutasimba kisi ngai na sala batu musu ba délivrance awa ozoka penda pasteur azoloba na nzoto mutu kia na utiliser ka betwala bandimi o ngana kambaka siko soko ko kota na église ande ngwana sans le savoir ba ko utiliser étoile na yo c'est fini siko nga mutu na ngezali audio yango tout kana audio. Bonsoir l'homme de Dieu. Je te salue. Assisi ka prière sa retraite siko na yepe kaka siko na ndako. Eleki nango bien. To bondela ki message ezaka ke bimingi na professeur to banaye ko bondela pona yo. Nzamba lobika ke avant décembre nzamba otindelo ba serviteur otindelo bato. Pe otindelo bato ba ko soutenir œuvre na yo. Toke kubangelo kote yumu ko mona otindelo bato bakukama ni église ane ketunda message bimika yangwana pe obima suda to bondeli lelo na tant bondeli na ba 17h message bimi mutu ser na biso moko tango na PCCG amonika vision ndeti oyo après penga menga ta moni bia na moni passer yango aza mo te apporte ngaza mo te clair aza moi taille moyenne mais na moni ajouter ya mais aza dans l'espace on connaît je bimisa moto ngalo bi gloire a Dieu na koyebisa ye donc tabazo confirmer karaki bato bazo kanta nguyano sila na ngoti isa na temps on nzamba linga ipate sous bato donc vision ka bazu yangwana merci beaucoup papa nzamba pambolo ko bosana te ko bondela pepo nanga pepo na libota pepo na mwana nga naibi kutusera ngota ah bon naibi kutute na mona pete mais nzambala oh isa sko ya deuxième fois donc c'est-à-dire yango moni eza très important avant okende ko sambela na église songolo faut ko tuna nanu volonté na nzambe loba mutu nanu ezani mutu nanu ezali comment pasteur azo sambela parce que nzamba za esprit comment pasteur azo ki ba esprit maléfique azo bang esprit supérieur te esprit est bon na ratina molili tina esprit biko compter même suki ya mutu na mutu comment passer que zelo comment boyer
et azobanga même pas esprit we ko contrôler esprit we sala ki ba benga musal na nzambe. OK. Bon, on d'abord c'est normal parce que ça ba temps il y a faim. Yesu azolo bango alobi ke bato ebele na mikolo suka bakoya na kombo na ye. Que je suis Christ. Bakoya balobi nga naza prophète, nga naza nzambe. Oyebi yango ezana bato mususu lelo to yebi ke bakufa ba mibenga ka pe banzambe. OK, tokotanga bakombo na bango te mais yo moko ozuta na Congo oyebi ebela bato ba mibenga ka banzambe lelo bazati. C'est-à-dire nzambe azotika matiti ya mabena ya malamu ebota esika moko. Mutako sala na ndenga lingi. Bible zolo bango ke ekozala na basi 7 o bako senga na mobali ke ba porter kaka kombo na ye. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que na kati wana ezana batu musu bazo sala na bango na ndenga mulili. Bazana nzambe te, basimbi bazuluka na bango ka succès, gloire. Mokili yeba ye. Mais or na temps o toza eza kututa ya koluka teke mokili yeba yo. Toluka ande mokili yeba nzambe. Batu ba bongola mitema bayamba Yesu ki aza mokonzi pe mobikisa ba vie na bango. Mais si muta oluka ke mokili yeba ye, c'est-à-dire que mutu wana aza su ya nzambe te. Ozomona? Batu bazoluka gloire, batu bazoluka mbongo, batu bazoluka tambo na voiture moko ya kitoko ya deluxe ya cher. Yango moni ezome masiko batu na libebi. Siko mutu oyo moye azala susu na esprit ya kobanga nzambo aza likolo ezate. Puisque eza na temps ya apostasie. Comme tozo vivre temps ya apostasie, batu ba koma mingi na posa ya makambo mokili et mema bango na egarema. Et Bible lobi ke ba benga mi baze belé, mais ba pona mi baza muke. Na otolo be likambo ya hotel ya bal awa. Eza na ba hotel ya bal mususu ezali ke ba koko na biso mutu batongela biso ba hotel wana bal. Peut-être babanda osambela banzambe abikeko. Babanda osambela tamusu banzambe moko boye o biso toyebite. Et mema pe malédiction na ba vie na biso. Mais ezape na ba hotel de bal mususu o biso moko to mi memela. Et outi kutu na ba koko te mais outi na biso moko. Parce que mutu tangu ake par exemple ko yibelo kwa mutu. Nde na pese exemple de kwa yiba masanga mbila bato. Eza ba koko na eti mutu ba yibaka. Ye moko mutu yibaka masanga mbila ba lakele mabe, eza déjà hotel la balle. Hotel ya balle ko zala maloba kaka. Ba bimisa maloba moko boya mabe pona yo. Ekanga yo. Hotel ya balle ko zape loko moko boye ta musu ba simbi boye to boye. Nakasi to sala ke émission moko na yo na pesaka témoignage moko ya bana mo na Belgique. Bana na ba ki bana basi baza bana basi. Ba jeune fille ba ki na ba 18 ans, ba 20 ans. Bazaka na bango ba sirène, bazwa ki ndoki ba koma ba sirène. Et tant bazola la na butu, maman na papa ba ebika ke bana balali. Menzoka nde bango siko ba kende na bango na sa mai. Ba kende na bango na sa mai, ba ki okoma ba sirène, bazonga na tongo tongo, mutayi ba raté na kata ndako. Mais bana na bazaki na mwana popi. Na kata ndako na bango. Mwana popi wana bazaki ko tu ba ye ba finiti na genou. Or mwana popi na sikoyo ba komisa ngo mama na bango. Par exemple, si maman na kombone ezaki lokola Marie-Sophie. Bazui pe mwana popi na ba pese kombo Marie-Sophie. Pona ndenge ya kindoki, mutakozwa kaka eloko mo boto mwana popi biaka atamsu télécommande boye, akomisa ngo lokola mutu. C'est-à-dire avant a la kelo mabe akolakela mabe likolo eloko wana. Eza déjà hotel ya balle mobile. Alors bana na eloko ni baza ko sala. À chaque fois tu baka ba finiti batonga na genou ya mwana popi, mama na bango lela kaka mama na bango ayo kaka pasa gangaka. Mama zoe bate pasa nezo utabi. Nzoka bana kaka bazoka mwana popi wana bakomisa ngo mama na bango, mama bakate même na musala akendeke su musala te pona moya kendo sala ezate. Azaki so azotambola moya anyol sa likolo tout droit boye ezate pona genou za osale pasi likolo ezaka ya kogumbama. Or banani basala ebongo banani moko abota. C'est-à-dire que mwana popi na zaki déjà hotel ya balle mobimba. Likolo ezaka hotel ya balle pona mama wana. Mais vanda na ngope na kata ndako. Yango ezala bablo musupe koza lo mona tamsu na kata ndako. O mona eloko mobo o mona ngo clarté, même na ba signe. So nzamba lingi peut-être un jour na ko parler pe sur ba signe. Ezana ba signe muso mona
okoti ta musu na ndako mo boye kuti ba sini moko boye ta musu na ba tie sini mota musu so ya moi sanza o étoile o croix ba blo mo un peu suspect o comprendre que non a eloko malonga ezate nga ezaki na période moko collègue moko akabila nga mesa mesa ka nit ndenge ezabwe ye pa yibaka na ete siko mesa wana na senango basala mami wata ya libaya mami wata na sala lala boye siko batia vitre na likolo ndenge mesa weza siko na se boye eza ekeko ya mami wata simba vitre boye depuis nazwa mesa nanga na ya moneka ke non eza cadeau na zuna tie na ndako na bibo na sambelaka eloko mwa mabe esala mate to tia ngo na ndako obi ke komaka ba problème tout le temps na ndako to soit na ka ngana madame na nga to soit na kaka to discuter ka to yeba te. Or mesa na ezaki déjà hôtel ya bali mobimba oyo zo même la biso confusion na kata ndako to yeba te. Yango na Bible obi ke mon peuple périt faute de connaissance. Yango faut ko sambe la pinaki nzamba fungola biso misu to ba no mona ba biloko mususu. Mais comment na kata église ndoki kozala? Na kata église parce que mutu aokima Notamment akima en église ndoki akima est-ce que na kata église place ndoki akima azoya ko bomba ba l'église. OK, voilà. Zana expliquer likambo mesa na silisa. Mesa na siko tango to bwaka yango na yo tala mukomsu na vandi. Mais où eza mami wata? Comment na kokotelo ka bwe na ndako? Na zo yango na bwaka yango depuis wana kimia kwa kokota na ndako. Terminé. Ah, ça dit ba bloko musupo ko za lo sombi yango loko kitoko otie na ndako. Obi mwana ngaka ya muke kaka Abigail. Mukomsu na sombi po mwana na laksaki mo makambo ebele. Je musu na sombi ba kopo. Na ye nango na ndako na sombi ba kopo ngpa ba chinois na mona ngeza nango moins cher na tia ba kopo na ndako to melela mai. Na tiaki kuta attention te ya kotanga nini ba komi na ko ba kopo wana. Na tia na ndako tongo na ye ngaka mwana atali. Mais papa regarde écrit. Moi la tangi abi on a écrit je suis en retard. Oh, ngabi c'est vrai. Na teli pena muni ke ba komana ba kopo ngo je suis en retard. Retard par rapport à quoi? Nazo yango na bwaka ngo po eloko musio ko mona ka ba koma kaka moyebi signification te iluki le problème tant yo koti si par exemple neti kopo ndengo la na ndako ba koma je suis en retard c'est dire makamuni ni se peut comme peine en retard po benge esprit en retard na kata ndako na yo bon na ngina répondre na question utotuna au moins l'église qui bandoki ba ovanda c'est dire église on est dans la vie de prière te d'abord info yeba yango. Soki bando ki ba fandi na kati église, eza na 2 points. Et koyi kozala ou soit pasteur ye moko etamboli eza bien te et fungoli porte ke bando ki ba kota. Deuxième point, église soki eza na vie de prière te ndeska bando ki ba profiter ce ko ya ko envoûter église au monde église prière ezala ka kilo au monde église ba tu ba pambola makate au monde église ba délivrance et simbakate. Pourquoi? Parce que église vie de prière ezate yaka lokola histoire o Bible ezoloba ya basi mibale moko alalela ki mwana na ye donc na tango wana lala ki pongi bango so balali moko alala ki mabe alaleli mwana na ye mwana kufi kana sa pongi wana a changer muninga azui ebembe atie pa ya muninga ya récupérer wazaki na bomoi. Donc c'est à dire que nengeza boye ceux qui église bandoki bazo ya pe bazo vanda bazo continuer pe ko envoûter ko sala makambo mabe na kati église eza 2 points. Soit tu pasteur marche neza mabe et fungoli porte ke bando ki bazo occasion to opportunité ya kwa ko vendre dans l'église. Deuxième chose eza vie de prière. Ya ngotango bazo bana batu ba kende ke église ba semble que eza très important parce que église eza la moto eza lokola réchaud courant so ba brancher ngo na prise ndinza ko ko vendre likolo wana te. Bando ki faut ba kima. Mais si bando ki bazo vendre dans l'église, ça dit vie de prière des athées. C'est ça. Voilà. Comme nous sommes souka apporte tikotak. Message nous ça batonyo soba nzambe nyoso ba kolanda biso à travers cette émission. OK, message nanga d'abord ezali nazoloba ke batu bayeba ke so azozonga. Totika ba conflit, tolingana, eza recommandation yeso apesa ki biso. Tolingana, biso na biso pona mokili bayeba ke réellement toza ba ekoli na Yesu Christo. Ce qui ba problème ezali mokili kutezolo bango que le linge sale se lave en famille. Ata lelo to soa ningana yo to bundi to nini to bongisa.
tola kisa bolingo ya bana na nzambe parce que yango nde ekote ya monde ekote ya batu ya mokili ba païen ba mona ke non en tout cas ba chrétien pena ba yokanaka obitonga na bongola motema sika na 1982 à l'époque ezalaki na nzambe malam bolingo ezalaka ya makasi omona nakolinga tenga na lia na mona muninga na ngaola la nzala na ubenga kutu frère yaka to lia. Je me rappelle na moment na tu zwaka baptême le même jour tozalaka 6 deux zaka soko zwe loko bengi baninga surtout boya boli ensemble to mona même lelo na mokilo mona ba fumer cigarette na zo fumer ezu kutu ba so ina ye muninga senga zui pa PC muninga na pa zwaka mbala moko boye abano fumer aotala kutu te ko za na ba so ya muninga nanga. C'est ça le vrai amour. Le vrai amour faut te ba kolingana. Natanga ki histoire moko ya guerre mo esalamaka na Japon. Et qui na mwana moko asaki na 10 ans amema ebembe ya leki na ye na Mukongo akufaka na guerre ba police bazoba na ye bwaka ebembe wana eza kilo azepsa ba police alobi non aza kilo te alobi aza léger aza pepele c'est-à-dire que ceux qui ngana lingi yo atoza na problème na omemo na Mukongo notala kilo ya makambo na ote notala ba problème note na mona ke non aza frère na ngai Bible bi ke bolingo ezipaka ebele ya masumu to lingana eza très important ce qui to kolingana bato mokili ba obongola mitema na nzela na biso ba mona ke to sambela nzamba solo eza lisusu na eloko na koloba ke to bosana te Yesu alinga zonga akoya lokola moyibi peut-être Yesu akoya lelo to liwa pe ko zo biso tokoyeba ngonga te alobi akoya lokola moyibi et nazana ba annonce mibale na opesa vendredi donc na obenga na bandeko nyonso o bazana kati ya Île-de-France même baza pe musika to na ba province tozana activité mibale zolandana tozana activité ya liboso ekozala vendredi oyo vendredi pe na dimanche activité wana tobengisi pasteur MC Tumba azali pasteur o azote ya pe maloba na nzambe azali pasteur o azote ya maloba na nzambe azosala pe ba délivrance na bandi affiche yangoyo donc tokozala na ye ekozala vendredi ya le 11 et ozala à partir de 17h30 20h30 et puis dimanche il y a le 13 novembre 2022 de 16h45 à 19h45. Thème yamate kozala force et contrôle de la maison paternelle. Kande na utolo ba no ba bloka lokola ya ba hôtel de bal. Donc sikoyo to ko parler sur force et contrôle. Donc l'esprit ezo contrôler ba tuna kati ya ba maison paternelle. Alors ce qui a ici to ko yamba pasteur mususu azouta na États-Unis. To ko zala na ye pe lisusu akoya côté ya biso maloba na nzambe. Yeyo ye tokozala na ye akoma le 14 novembre auta États-Unis. Tokozala na ye vendredi oyo kolanda wana. Donc vendredi oyo kolanda ekozala le 18. Non, ekozala le 18 te. C'est la puisque na to sali affiche te. Donc photo ya ndekwango yangoyo yazouta États-Unis. Tokozala na une activité. Donc c'est-à-dire ye tokozala na ye vendredi à le 18, oui, vendredi à le 18 novembre, et puis dimanche, il y a le 20 novembre. Alors, adresse Ezali 4, 2-4 chemin de la Fourche, 93 380, Pierrefitte sur Seine. Église Nabiso Ezawana. Horaire Nabiso Ezali, dimanche, tozo sambela à partir à 16h45, tiba 19h45, aussi si prière. Et puis, vendredi, ezala de 17h30 à 20h30. Donc, tous les deux activités, oyo, horaire nango eza 17h30, 20h30 pour vendredi. Et puis, dimanche, ekozala de 16h45 à 19h45. Adresse ezali 2-4 chemin de la Fourche, 93 380 na Pierrefitte. Salle Nabiso ezali salle B2, B comme Bernard,
et 2 il y a chiffre na Pierrefitte juste na gare ya Pierrefitte RRD comme Daniel okiti na gare ya Pierrefitte au tourner kana sima ya gare au mona basale zawana. Alors lilo basuka ezake na pesi merci na batu nyonso o bazo soutenir biso na ba prière. Na pesi merci na bana o yanga famille Francisco nzamba pambola bango nso bisika bazali na bakoko na nga ba petit fils nanga nzamba mona bango pambola bango pe merci na bana nyonso ya Copelic ezala ba Copelic ya Angola ba Copelic ya Congo et puis Copelic ya na biso ya France équipe nazana ngo bazo soutenir nga na ba prière makasi nzamba mona bino apambola bino abakisila bino lisusu ya mingi ona kwa yo lobaka ya ngwana naza sunelo ko lobate nzamba pambola bino. Numéro ya contact ezali 06 59 93 62 94 na bandeli 06 59 93 62 94. Je pense que bien aimé na biso papi ako afficher numéro na biso wana boko contacter biso bo benga ce qui problème ezali toko bonde la pona bino et to salaka veiller moko na moi ezalaka 4e vendredi à moi nde tozaka na veiller de 22h à 5h du matin pona ko bonde la pona batni surtout oyo bazana ba problème. C'est un peu ça boya ebele surtout une activité tozana ngo vendredi oyo bozangate bo memape batu nzamba osala makambo ya minene. Merci. Voilà. Merci Nabino Bandeko Bolandi Biso. Je crois que apôtre Tikota Kazam Payate na Tolo Belavi Nicolo Bandomo Naye à chaque fois Bandomo Naye pourquoi pas attends une fois par semaine pourquoi pas ndeka to bongisa Bandomo Naye pour makambo za mo ebele zo senga ki amona na liboso ya baitando ikeboye. Voilà. Na pesi bino merci bino bato Bolandi Biso. Merci. Merci na yo oyo oko partager émission oyo. Merci na yo oyo vraiment oko benga pona ba reproche. La porte est grandement ouverte pour nos bénénios tout. D'ici là, en tout cas, portez-vous bien. Restez connectés sur votre chaîne Tolo Belavi officielle. La suite de Tolo Baka toujours au prochain numéro. La Firese na Yverdon. Olivier Rangombo, Philippe Makela Dunzombo, Simon Goms Bamba le Montranon, Yoka Maiko. Sana ozongae vraiment nandimite nga motema molembi se poya kozela yo nga na kufa kaka boyo mwana mama Jean-Pierre Bokutu na Kini vraiment nandimite palanga na lego na motema na kolela sala ozonga Sana ozongae vraiment nandimite nga motema molembi se poya kozela yo nga na kufa kaka boyo zina gonzambe Je te love bien tête de la Genève.